Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bandeko, au côté, au liker, au partager. Et na bandeko, na s'abonner, s'il vous plaît, au s'abonner. Et que ça la biso bien vraiment bandeko. Merci infiniment na ba soutien na bino. So na lo baboye, na na ba président Jido. Na omona ba trésor ko bango nyonso wana bazebele basutenaka biso na ba partage na ba like na bino ezosala biso bien la famille to continuer to koba kaka bongo bandeko na ngai soki lelo toye liboso na bino toyeli na affaire ya Koffi Olomide na Fally Ipupa oyo baza entre père et fils. Père et fils biologique, mais père et fils na musique congolaise. Bandeko na ngai, lelo ezo sala vraiment pas si komona affaire oyo ya Koffi Olomide na ndeko na biso Fally Ipupa ndenge eza ekiti mati ebaluki en tout cas ezo sala pasi makasi. Mais totai komona Merveille Rambo alekaki na télé batuni ye bandeko na biso Gloire Olangi concernant makambo oyo pourquoi ezosila te pourquoi esilaka te parce que Merveille Rambo aza mwana ndako mpenza ya Koffi Olomide mais Merveille Rambo alobi eza juste jalousie parce que ye auti vraiment na kati ya ndako ya Koffi Olomide alors ayebi ndenge Koffi afonctionnaka ayebi makambo nyonso elekaka kuna mais avant tout kokamwa vraiment parce que tomona Koffi Olomide aleka na bemission ebele nazotiela bino image wana boyoka témoignage oyo Koffi Olomide apesa mpona mwana ye Fally Ipupa atémoigna kokota ya Fally Ipupa na quartier latin ndenge ezalaka et déjà koyoka maloba ya Koffi Olomide ozomona ke soki Fally Ipupa azalaki un mauvais chanteur alingaka azwa ye te soki mpe azalaki dans ces moko ya malamu te Koffi Olomide alinga azwa Fally Ipupa te veut dire que soki Koffi Olomide lelo azwa Fally Ipupa eza parce que Fally Ipupa abandaki koyemba bien abandaki mpe kobina bien yango esalaki ke Koffi Olomide ntango amonaka ye kaka mbala moko andimaka kozwa ye e biso nyonso toyebi Koffi Olomide toyebi ndenge afonctionnaka soki moto asika ayebi azoyemba bien aza na ye bien en tout cas na miniti wana abwakisaka nanu baoyo ya kala oyo bazalaka na ye azalaka mingi kolesere na motu oyo azwi ya sika bandeko na nga biso nyonso toyebi eza eloko ya sika te alors qu'est-ce qui se passe oyo eza ke Koffi Olomide na Fally Ipupa makambo na bango ezosila te rando ezo continue tomoni Landry Olomide aza nani Merveille Rambo expliqué biso bien qui est Landry Olomide tango yoka déjà Merveille Rambo azalaki porte-parole à Koffi Olomide oyo Koffi Olomide abandaki kopesa ye maloba Merveille Rambo abandi omemela biso na media e ndenge moko mpe Landry Olomide oyo pe balobi aza pe moko ya molobeli ya Koffi Olomide o na miniti oyo Koffi Olomide azopesa ye maloba ye pe azoyela biso yango na media alors koyoka maloba ya Landry esali vraiment pasi makasi koloba ke Koffi Olomide akundela Fally papa na mama oui eza normal mais kokamwa pourquoi koya kosala rappel nango mais avant tout bandeko na ngai avant tokoma na mambo ya Landry wana tokobanda nanu kotiela bino image ya Koffi Olomide ndenge azobeta lisolo kokota ya Fally na quartier latin ça été comment bandeko ebele bayebaka pe lisolo yango te oui voilà lelo tokotiela bino yango ndenge nini Fally Ipupa akota na quartier latin ayaka ndenge nini nani ayaka na Fally Ipupa parce que na vidéo oyo bomona ndenge Koffi Olomide azo remercier voire même moto oyo ayaka na Fally et vidéo oyo ezalaka na temps oyo bazalaka na mwa problème mike mais après ça baya kosala réconciliation wana esalaki bandeko ebele esengo mais nakotiela bino vidéo bino moko boyoka Koffi Olomide ndenge azoloba et voilà tolanda. Merci beaucoup Eric.
Na bengelinga bi vraiment naza na besoin chanteur moko boye. Ça va ay ma bien ça peut moi bogar sur moi yali. Ce qu'on y batabi na ba guna yo. Attends, je vais te planter quelqu'un. Akenda na bossa ni kutu. Na ka ba vigile. Oh, il y a tout sur la parade. Bon, on a eu na mao na kanda parce que na ba na za ba katinga loboko moko na mutu mo neti na mise ba kimbi. Na mona ka mutu mo garçon mo messe mo pembe à côté. Bon, déjà à première vue c'était agréable à voir. C'est quoi yebo ngabia? Yo ne misango ne na bando bana bina beba yo ah oui assez assez moi trop. Ngabia bon, obi ko yemba président yemba. Yemba azu nze mona mo kala yembi bon. Façon yemela kiango. Oh. Abik papa Faustin à père wa ndako na depuis na tout le monde là wa liboso na banda tili. Papa Faustin ah oui papa tout le monde a zoé ma bien oui. Comment on a fallu. Oh. Mais bon, c'est la première fois. Ngambo na zoa musicien lobi na ngona kenda ina répétition na scène sur na oshi bato bana répéter mais ezaka apotheose mona na mona ja les ra yembi les ra bini donc dégâts anecdote mabe. Oui, voilà, bandeko na ngai bino mo bouti koyoka Koffi Olomide ndenge a expliqué kokota ya Fally Ipupa na quartier latin pour voir que abandaki kokumisa Fally Ipupa komona ke soki Fally Ipupa zaka danseuse ya mabe, danseur plutôt ya mabe angaka zwa ete soki pa banda koyemba mabe anga zwa ete voire même bato bazalaki na kati ya lupango batémoigner ke aza un bon chanteur auti wapi bandeko siko toyebaka te jalousie ya Koffi Olomide na Fally Ipupa problème wane euta wapi merveille Rambo auti koloba eza jalousie. Alors bandeko quelque part tozoyeba te jalousie sur quoi? Pona kaka Fally ayembaka bien, pona kaka Fally akomi international parce que lelo to se voiler face te biso toza bato tolobaka kaka vérité tolingaka Koffi Olomide tolingaka Fally Ipupa tolingaka bafere tolingaka bainonce bango nyonso basalela biso banzembo bien bango nyonso baza bamusicien na biso congolais. Imaginez-vous Koffi Olomide abisaela biso banzembo bakuku banzembo baspirine banzembo bafuta jalo bandeko siko so lobi olingaka Koffi Olomide te par rapport à mosala na ye wana vraiment oza moto malamu pe te bandeko na ngai. Fally Ipupa tobosanaka te lelo ba Instagram soki ba musicien ebele bakoma osalela yango eza grâce à Fally, ba YouTube ba Facebook eza grâce à Fally. Fally lelo amemi musique na biso world. Fally lelo musique ekomi international ozomona américain azoyemba lingala bandeko na ngai jour mosusu tokolukela bino bavideo bomona baconcert ya Fally ya Amérique na ba-américain mindele bazoyemba banzembo ya Fally. Lelo oyo akoboya Fally aza international seka aza motema mabe. Alors bandeko na ngai koyoka mwana mobali Landry Olomide boyoka deja kombo Landry Olomide tango azoya kobimisa bapropos moko boye veut dire que ezouta likolo ezouta pa Koffi Olomide parce que Koffi Olomide baje na ye ezalaka tindika tchakage. Déjà pour votre information, Koffi Olomide abunda ba parents Fally ou pas ezalaki normal parce que Fally azalaki mwana mosala na ye à l'époque ezalaki normal ata yo ndeko na ngai siko ozotala ngai mwana mosala na yo asalaka pa na yo akufeli o baparent ke ça soit soki oza soki ndenge nini okotya contribution na yo etant que humain jamais okotika mwana mosala na yo akunda baparent na ye moko
eza na mutu mosusu aotala aotiki nga nakunda parent na nganga moko seke considération eza te akoki mpe kolongwa mosala mingi balongwa mosala mpo nini akufela patron na ye asutena ye te mingi tomona balongwa misala bongo. Alors soutien ya Fally ya Koffi Olomide na matanga ba parents Fally c'est normal. À quoi bon pourquoi boyaka nango anytime boya kolobela kango ke Koffi akunda ba parents Fally Koffi asala boy eza na sens te bandeko nanga. Déjà matanga mutu moko ta kunda kango matanga ezalaka toujours mélanger papa kundi papa leki akundi tata mwasi bana bakoko etu matanga mutu moko akunda matanga te eza baka rare omonaki mutu moko akundi matanga mais la plupart bamatanga ebele ata yo olobi ozokunda ngo yo moko mutu akosomba nefiske koka mpona moninga akozanga te vedi ke matanga bakunda yango mpona mutu moko te bandeko na ngai soki lelo Koffi Olomide aida Fally po akunda baparent na ye eza normal et après ça soki lelo batata mwasi ya Fally bandima kosenga Koffi Olomide soi-disant ndenge bazoloba na merci mpona akundela bango parent na bango eza normal bandeko na ngai. Où est le mal? Où est le mal? Pourquoi Congolais amemaka makambo na ndenge na ye? Ezalaka nini mpona biso ba Congolais? Elandri ba propos oyo ye koloba ozwi yango wapi? Nani atinzi Landry? Bandeko msu bozomona nga na oloba boye bozo comprendre te boza na tela bino nano ba propos ya Landry émission Landry Olomide autaki osala na ba propos oyo abimisaki concernant ya liwa ya ba parents ya Fally pe ya son âme oyo basi batika biso banda kala tolanda nano ba famille. Boyoka la famille. Respectons le mort, surtout ma parents. Non, d'accord, donc fais-moi jamais. On continue comme ma parole. Nous sommes à côté. Nous sommes à ma musique. C'est très important. Mais moi, désolé, le pour la ligne. Ce qui Fally moi je m'y bâche. Je trouve que moi c'est naïf. D'abord oncle naïf. D'accord, mon frère qui a suivi mon frère Koffi Olomide. Pour le recevoir Koffi Olomide, merci. N'a pas kunda ba poti ya Fally. Ce qui profite de ba ba ko na ba ko ba indigent. Pour me dire comme on a Bikobi. Bikobi te va en lokuta. La famille, déjà, koyoka Landry Olomide oyo, selon merveille Rambo Père Lobi, bango, le karapamba te so moni boye, c'est que Koffi Olomide azana sima ya Landry oyo. Koyoka ba propos ya Landry ke, ba tata mwasi ya Fally baya kosenga Koffi Olomide merci ndenga kundela bango ndeko na bango. Mais c'est normal. Mutu nyonso maniki aleka na télé e nyonso senga Fally merci ndenga kundela mobali na ye pe a son âme. Eza normal bandeko na ngai. Soki baye kosenga merci, problème eza. E photo ye bango pe soki Koffi Olomide achaka pe mutu te akunda pe Fally akundela Fally pe ba parents te ezala toujours na bato o banga bakunda ba parents wana mbongo nge mona na kaka bandeko na ngai nanto mona te matanga vanda ti lelo esala 2 ans na morgue nanto mona te ba matanga nyonso o ezala na mokili o suka nango solution emonanaka ate sali 6 mois 7 mois na morgue 8e mois bakokunda ngo kaka solution emonana bandeko na ngai eza makambo to ya kolobela te ba papa na tokotika bango bapema na kimia te na mama wana pourquoi kaka nyonso kaka si y a un polémique kombo ya ba parents Fally bazanga raté bandeko na nga la famille photo ebeloko moko Fally pe abotama ye moko te Fally azana ba grande sœur azana ba petite sœur famille eza mulaya azana batata mwasi azana ba mama leki famille eza munene
To mona aka te ke Fally wana bota maka ye moko. Chaque fois tant boyaka koloba fo boyeba ke boshoka ka famille mobimba ya Fally. Koffi Olomide auta okufela mama pe a son âme mama mi. Yo kanti mama ya Koffi Olomide akundaki ye moko ba cotisation yaki par-ci par-là. Eza na bato bayaki kokotize bayaki kosunga Koffi Olomide. Est-ce que lelo bato wana so batelemi balobaki bango bato bakundela Koffi Olomide mama? Est-ce que Koffi Olomide vraiment tozana na place ya Fally pour paper? Est-ce que Koffi Olomide vraiment ko sepela? Komona par exemple ndeko na ye Willy Musheni aleki apesa cotisation eko ebisa ngam na kundela papa mama ya Koffi Olomide mama. Est-ce que vraiment Koffi Olomide ako sepela? Bandeko na ngai o tolingi to sala basala biso to sala api baninga te. To sala ka baninga te matanga bakundaka ngo mutu moko te ezalaka toujours na bato ebele o bakundaka. Mowei. Ndenge mo pe libala lelo to mona libala. Mingi babala ape bango moko me eza rare mona libala na ba libala mi yengo mutu ye moko ezala toujours bato ba okoze ba somba uniforme koto ba okoze ba sa pour basala ka eloko ezala bien ke sa so mobala zana bambongo na ebela ekobala mwasi bandeko nanga matanga bakunda ngo bato mutu moko te to yebe loko ni tozo loba na media to yeba ki Fally wana to shokaka ete to shokaka famille na ye mobimba bandeko nanga tanto ya kobisa ba propos moko boy totala keloko ni tozo loba Fally ndenga zala wana Koffi ndenga zala na ye moko aloba za fan numéro 1 ya Fally Ipupa. Mais tant tozo kota ba makamsu to kota ngo avec beaucoup de maturité quoi bandeko.